Tokotala Mama na papa Michel Mayabou Arlette Sita Lix Kadima. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. va garder vision, va connaître la vision, va la carte la vision, pour montrer le combattre la soupe. Mr. Chaboye Bakenzamba sa souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il va y avoir si femme ici, il s'agit d'unité. Tu vas continuer la barwa Kambabango, bandi maye. Maintenant, l'imota ya CFMC, na kosenga ke babonde la. Atelemisa Josué Oyako continue la mission. Takana ba famille motakufi mobulu bibi na sima. Selon te biso tout ko intervenir moto akotia mobulu akomona pe biso pembe. Et puis ça y va la vision. Amen. On doit ka sango to ke vivre biso. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Boye malamu bandeko balandi etando ya Congo Télévision moko etando ya pesa mela biso na bokasi ya Michel Mbayabo moko papa ya Boania kati ya bato et ya kela ngo pona biso pour toujours que pesa biso information ya vrai toujours na kati ya au cœur ya grande ligne d'actualité kata mokili mobimba pour ko parler exactement sango malamu onte ya bato pour toujours que pesa message ya bato ya kafu na mayama kaka onte ya Congo démocratique moko etando ya Boania et pesa na biso bokasi ya mboka na bokasi ya mwana mboka Michel Mbayabo Congo Gold TV donc pour kamata biso beti www.congoldtelevision.com rozaba actualité en temps réel tozali awa na cité de triomphe lelo sima nzanga pona ko kotala matanga ya mama Olangi Osho Elizabeth oyo atikaki biso molonga ni ya papa Olangi Osho atikaki biso uta mobu eleki kasi na pasi na motema tomoni ete bakonzi ya mboka bazali bon représenter tomoni bongo gouverneur ya ville André Kimbuta azali awa tomoni bongo mwana mboka obengi ndo ko président ya Assemblée nationale azali pe awa pour toujours ko rendre ba dernier hommage na mwana mboka maman Olangi Osho Elizabeth oyo atiki biso na kati ya cité de triomphe na kati ya limité na du 7e ring église ya CFMC etikali kasi atiki bana nzambe akabolisa ngo malamu atei bato iloba nzambe longo ni senga motu ko fa longo ni senga bato ko bikela to pese bongo mbote na banzi nyonso ya Maria etando ya Congo Télévision mokili mobimba bisika nyonso bozwami penza e penza bozwa mokumba ya kolanda biso nte ya bokebi na bokasi ya mwana mboka Michel Mbayabo pe na Fabrice Nde malilingi e okoma bisika ezali kokoma bino ezali bongo kokoma bisika biso bozwami tokoma basanga na biso onzela ya Congo Télévision tolanda basanga na biso malamu merci.
Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Grande vision na mokili mobimba na ba ministère na biso na Congo. Ministère oeke mokili mobimba c'est FMC. Alors lelo nzama bengiye to lo bana bo batikali ba garder vision ba connaître la vision wana mais na cadre na vision wana o mosalo ko matina so. Na l'âge à 26 ans na terre qui na groupe na bango ba bengi la vie comblée na Gombe na 1985. Bayambinga groupe Outiko Banda Gazaki jeune ya liboso na kene côté un message à foi dans la vie comblée. Donc ça je garde comme un grand souvenir bien vu nangai. Merci. Message à Boyeba Kenzamba sa souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Donc oh et commis et sa volonté Nzambe. Nous devons apprendre à nous soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Mon témoignage personnellement et vu que la temps est qui vivante, le Camboué est là, Yamabé, est là, Yamalam, Oye Kole Kana, la Bisco, elle m'informait qu'avec tout ça, un problème, Oye Moï. Et c'est là, Yamabé, et c'est là, message la lancé la cour de Christ c'est lié à tout soutenir par une prière œuvre haut et sukaté et qu'elle est et pas y a pas si femme si message à unité tout bas coacher la bangwa kamba bango bandi maye on leur battre le Josué après Noya Moïse, Bana Israël va contestation de l'Ougaga division. Bazala ini Sala Mamoya Sali Ekende. Matanga Mama Odangi. Témoignage ngai naza ko garder ezala pona ye, ezala pona papa Odangi. Ezali ete malgré mon nene na bango bazaki bato akomi kitisa makasi yango moni oye ko rendre bango hommage parce que bato baza bato bamemi sango malamu mosika libanda mboka na biso yango toye mpona kohonore mémoire na bango. Merci beaucoup. Message nako lancer na peuple de Dieu d'abord mpona Congo mobimba ezali ete toyeba Biblia elobi tolela na baye bazali kolela donc to accompagner bandeko na biso na moment douloureux oyo baza kotraverse mais na libota ya CFMC nakosenga ke babondela wa Nzambe atelemisa Josué oyo akokontinue na mission. Madame Maman Dorcas Sadiko Kongoï, messagère en Christ de promotion Marie-Madeleine, première promotion yaba CFMC Ngaïsgo à Paris. Nazali assistante na formatrice à un ministère chrétien combat spirituel. Maman témoignage Nini Ezali, Ngaï Lelo Nazana 57 ans et demi, mais en vrai avec maman Nazana 22 ans parce que ça fait 22 ans et demi que maman Bota Kingaï na papa. Maman wana témoignage Nazanango. Ceux qui ont mis moni lelo vivante papa, ceux qui le longa na telemi awa, au moninga na modèle yo, et ça grâce à Nzambe ya papa na maman Olangi. Parce que des Yvonne que j'étais, dans on a contacté dans le ministère chrétien combat spirituel, na Dorcas on a commis lelo, différence mon nene, bateau nous à Paris, ba eba kinga na l'heure wana, na oba mona ranga lelo, papa za différence, maman on a commis singa moi si, a pesinga valeur à moi si, a la kisinga nene ya ko respecter mobali nanga, ya ko bongisa ndaku nanga, ya ko entretenir bana na mobali, a la kisinga nyonso basala kananda, surtout ba oba eba kinga yi. Batala kaka Yvonne, bamona Dorcas, balanda Nzambe wana. Ceux qui naza vivante Nzambe wana, ceux qui le long a changé comportement, ma façon d'être, d'agir, de parler, et ça grâce à papa na maman Langi. Nzambe oyo a formé ngai ala kisinga ma pena malamu.
nazalaki liboso papa impudicité ezali kosala ngai bomo te mais sikoyo nakoki kosala yango te mpo nayebi ke impudicité kotrompe mobali kolongola zemi eza koboma eza bondoki bango nde balakisi nga somo wana liboso nazalaka nango te mais lelo nakomopesa mobali na ngai respect nakomi mwasi femme de valeur na ndako na ngai na mboka na ngai epi na mokili mobimba. Voilà, matondi ningi bandeko balandi etando Kongol Télévision. Donc pour na kokamata biso mbala moko na beaucoup c'est www.kongoltv.com. www.kongoltv.com. Donc avec boss na biso Michel Mbaye bo musala sama toujours kitoko awa bozombo ndenge ba ministre ba okota ba député bazo kota ba pasteur soni ba pesi biso ba impression na bango par rapport ya matanga ya mama olangi ba pasteur Kizemine ba pesi biso impression na bango batu ya lolenge nyonso et puis na évêque général Albert Konkeza mwana mbo a pesi biso impression par rapport à matanga mama olangi bozombo ndenge ba kondi ba okoba toujours okota ça ina parce que samedi tozalaki akokunda papa mobile na ye lundi susu sangwe bimi nano to sisi basi oyo ya liboso te mosusu ebakamanu alors nawakaki pasi trop atake politicien ya Congo moto nyonso ezala mwana moke congolais nyonso akokufa esalanga pasi donc nzambe abatela ye esika azali bana na ye bazala na unité base reconstituer bien mobulu ezala te ndenge ezaka na bafamille moto akufi mobulu ebimi na nsima sinon te biso tu tokointervenir moto akotia mobulu akomona mpe biso pembeni souvenir yango ka nde omoni na ye kohonore na badrapele seke azalaki bien mpo na nga kasi na mobutu okoti nango mpena makasi ya komona ete mama olangi osho Elizabeth atiki biso na pasi makasi kasi atikeli biso lingomba munene na kombo ya CFMC atikeli biso bongo centre ya cité de triomphe moko esika yesalisaka bongo bana nzambe nyonso mpona kokabola message mpona kopesa mayebisi ya malongo esengeli oyo bongo asangisaki milimo ya bato asangisaki mabota ekabwanaki apesaki mabota na nzela ya mabondeli ya makasi ya kafukafu ndenge bato lolenge nyonso bazali kotémoigner awa na mikro na biso ya antenne ya Kongol Télévision. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Tout le monde bon présence ya mwana mboka obemina kunjala njoko et puis ya citoyen ya ville na kombo ya André Kimuta yango azali kokota et puis tout le monde bongo Félix Tshisekedi Tshilombo mwana ya Kondo Tshisekedi wa Mulumba pe azali kokota na kati ya matanga ya mama la pour toujours ko rendre ba dernier hommage na ya suka et puis tout le monde bongo sous ministre ya famille enfant bazokota tout le monde bongo ba Geneviève inagosi tomoni batu ya lolenge nyonso ba yi politique ya talo ya ndenge nyonso bakoti zakaki barabaso akoti batu nyonso bakoti donc entrer na bango na et puis nangonga muke awa ba osa bongo depuis ya Jarbe de Fiona ba tomoni ndenge mwana mboka obemina ko bongo ayeko présenter Jarbe de Fiona na kombo ya mokondi ya mboka Joseph Kabila Kabango pe na kombo ya maman Olive Lembe Kabila azali bongo premier dame ya engoma mokondi Kinshasa tozomona bongo ndenge ba okota moto na moto akotika libokeli ya mbe na tour na ye pendant toujours rendre dernier hommage na maman Olangi oyo atiki biso.
C'est quoi ça? Parce que Dieu est Dieu. Dieu a dit qu'il va conduire les femmes partout dans le monde et ses ministères à faire preuve. Et le ministère du combat spirituel, c'est un grand ministère RDC et partout dans le monde. Une femme chaste qui mettait l'accent sur la sanctification. Et je parle aux enfants spirituels. Il n'est pas facile de succéder à un visionnaire, une visionnaire charismatique. Chapitre 1, le verset 7 et 8. Restez dans l'enseignement du combat spirituel. Ne plus ni à gauche, ni à droite. Et continuez l'œuvre que maman et papa ont fait. C'est une vie d'unité et d'amour, et de pardon. Suivez son exemple. Il a fermé ses oreilles sur les détracteurs. Et je vous dirai, il n'y a pas de chichés sans successeur. Il n'y a pas de successeur sans formation. Il n'y a pas de formation sans préparation. Que vous êtes les soldats, vous êtes les combattants et le combattant. Pour le moment, c'est un moment d'émotion. Nous ne pouvons rien faire. Rien ne peut arriver si Dieu ne permet pas. Si Dieu l'a permis, vous êtes avait une jumelle. On a toujours cherché cette jumelle. Aujourd'hui, vous allez voir la jumelle des morts. Elle n'a pas vécu avec nous, je comprends, ici, en République démocratique du Congo, c'est pourquoi on l'a voulu chercher. Et nous allons, juste après, interrompre pour recevoir l'humour de la famille. C'est monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Wana André Kivuta, wana Zalinde Moyangiri, Enkumba Etuka Kinshasa André Kivuta, Zakotia Mongoliboki LMB. Il a fini de déposer sa jambe de fleurs. Il va saluer et
consoler les enfants biologiques. C'est quoi l'équipe de Bana? Olangi, donc c'est d'abord ce que la papa Alain Olangi à prendre place sur le podium. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Cette maman, c'était une bénédiction pour moi, une très grande bénédiction. C'est elle qui m'a inspiré, malgré moi ça théâté, moi ça lobaté, sur la télé, ma côté à Nangouya, c'est ça maman. Je suis à Nambulo, je suis à pasteur, mais surtout télé, je suis évangile, l'élo, maman, elle m'a beaucoup inspiré cette maman. Et Nazo, quand on peut à côté, mais dans le monde, on a des médias. Elle m'a beaucoup inspiré. Et pour l'angaï, quand on va beaucoup dans un, pour l'angaï à qui avant. Pour l'angaï, il fallait avoir un kiti, avant qu'on a 105 ans. Ils sont surtout que nous ressuscité pas naïe. Mais quelle gloire sont rendus à Dieu. Donc on a joué Sikoyo, c'est la fois que nous sommes tous au péto téléba. Donc on l'a dit, maman l'a dit, on l'a dit, belé. Il y a lobby, ils sont tous au Anamura. Donc ils sont maman l'a dit, lobby. Donc on téléba. Donc au téléma, ils sont dans le CFMC, pour la moussa, ils sont maman, oh, fait téléma. Pour la bonne église, bah, cabonate, bah, tout est habitué en gros. Bah, cabonate, bah, où est la terre? Bah, où est la terre? À mon avis, qui est vrai, il y a ma lame qui toko, vision qui toko est claire. Donc, vision, on a pas pérennisé, et qui est in Asuka. Pour la banne, on a bandé, pour l'église, bah, kangama, bah, où est la terre? Bah, où est la terre? Oh, on a fait au langue 1, au langue 3, oh, on a langue 4, ton lien côté. Toteme la bango. Toteme la bango. Ils sont toyés. Toteme la bango. Pour œuvre et puis surtout valeur. Ils sont bas sur eux. Il y a quand même unoko. Vous savez côté athée. Maman on l'a appelé son valeur. Valeur est belle papa. Monde entier de l'église. Papa ça me parle pas dans côté. Amen. Ils ont bon moni. Donc ils sont tombés dans ngouya papa. Ça n'a été à cause de cette maman là. Oh cette maman qui vit à jamais. Et qu'elle soit vraiment bénie dans le Saint d'Abraham. L'église n'avait pas qu'une vision. Amen. On doit pas s'engager vivre monsieur. Tout le monde dit que les corps sont bima, levé à corps et salemi. Maman là ngo shoti ki biso bat na passe na motema ndenge bat ba kolela ba maman basimi ba kolela bana ba kolela maman là ngaleli simo kilimo bimba oyo sangani awa donc koleka na montango ya kamamina ya ba pays oyo zali représenté topé 104 pays oyo ba ye awa na tient toujours pour rendre dernier hommage na maman là ngo shotani corps tani ba sa levé à corps ba sa levé à corps quand ils ont corbia, les policiers qui ont bêta lindanda, n'antina été maman Olangi a coup d'amana honneur dans le zit tout plein la ligne nyon sokat na bonsambe, pas matatalis moko ya servant de dire tant que vous allez kobima bon to pousse à malais malais pour comme na suka to pousse à malais malais na corps maman Olangi osho. Comme bon anzela na petite boulevard pas de pas il côté comme on lanti na boulevard mon n'est pas pour moi là avec aucun na carte échangère pas vous allez comme ça la tour monnaie vous allez comme ça la tour pour na été et comme anzela boulevard nous peut et comme ti na commune encelé na campagne mais c'est quoi puis d'autres maman langi et qui ne peut pas na qui mais pas puis le port monnaie de bokisama qui na malita na suka et pas puis à rosala mon pandi à molore na ye bongo basangisi bango mibale pene au bas de mon pandi maman pe nanga mon donc toujours moins ndenge nini baza kolela peuple de Dieu zali kolela bakolo bana mike ba mama ba papa bana ba papa ba tonga ba tolenge nyonso to yebi bazali kolela mama ngola ngosho na limunya nyonso kata bonzambi pa mate bayembi afana na ye au me na ngwende au me aseko na seko parce que ba yembi ete pour kamata mama Olangi wapi
maman ya boye mère de la nation oyo asangisi mabota oyo asangisi bafamille oyo azongisi bomoko kati na bato oyo atei bato liloba na nzambe kati na bosolo à travers mokili mobimba maman olangi osho toujours na bokasi ya Michel Mbayabo wazali boss na biso ndenge bozomona exclusivité ya image de ça ma toujours kitoko avec Fabrice na point toka mata toujours malilingi na ndenge elongo bani donc maman olangi atiki biso maman olangi akei moko ya basali nzambe ya batombama moko ya badokteur ya makasi ya mayele ya mboka atiki biso na boboto nyonso bongo tokomi na suka ya quoi de neuf na affaire ya maman olangi osho oyo azalaki servant de Dieu na rappelé bino asangisaki bato mokimba à travers liloba na nzambe oyo apanzaki eparanaki onte ya bato ateyaki bato nasika bato lolengani bomoko esengeli te ezala kati na biso lolengani esengeli bato kopartage ya moke oyo ozali na yango kati na bato lolengani esengeli bato kofanda zingazinga na bato mpo ete moto atika toujours liboso ya bonzambe mpe awumela kati na bonzambe na kimia nyonso mama olangi osho atiki biso tokutani bongo mikolo ezali koya na ntina ya basolo na biso nzela etando ya Congo télévision donc mpona kokamata biso beti www.congo tv okokamata biso na likasi ya Michel Mbayabo ozali bongo boss na biso mpe motambusi na biso ya makasi ya etando ya Congo télévision nde mosala ekosala makasi kitoko na exclusivité ya kitoko ya makasi boye bongo elongo na Fabrice osali mosala oyo esengelaki topesi bino baimage ya somo baimage ya vrai ya entrée ya bakambi ya mboka ya dépôt ya bajarbe de fleurs kobanda lobi na butu et puis il y a levé ya corps ya maman olangi ndenge ekei ti na malita ne ya suka kuna kobi na sele na esika ya camp Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Matondi ni na bandeko banja sur etando Congo télévision bongo maman olangi osho moko mosali na nkolo servant de Dieu oyo asalaki mosala kati na bato asangisaki mabota asangisaki bato apesaki bwanya na bato à travers mateya ne mokili moba bongo tomoni ete maman olangi azali représenté mangome wuti bisika ya ndenge na ndenge oteya mokili mpona toujours ko rendre hommage ya suka na maman olangi osho tala ndenge peuple de Dieu bazali kokota bazali kotambola nyonso nyonso pamba te maman olangi akufi kasi akei kofanda na nkemo na loboko mobali ya tata pamba te mosala oyo asali kati na bato ezalaki mosala ya pamba te asali mosala monene asangisi mabota asangisi bato atekisi yango malamu na ndenge elongo bani maman olangi osho moko mosali ya kolo kati ya ekolo Congo démocratique bongo tozali awa na kati ya cité de triomphe na limité 17e mairie wapi pai zoto maman olangi ezalaki epi tosiki yango na malita nango ya suka totondi banso bonzi malamu baso na biso oyo etando ya Congo télévision botika malamu CGTV à la vitesse de la vie.
Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.